Moi, nous avons un doki. Prophète, maman. Marie Misama zela pardon bon mon nage baba aventurer Marie Misama kufa ki prophète mo lobaki na kene sa musulman maman ko lobaki na okena na hotel misai akufa akenda libela batu yoso zo ko ba ka so sa kufi boye banga kuna akba ko sa eloko te o moni na nsio ba congolais pour makambe église oyo makamba mutu tout mutu et puis artiste munene ndingo na oyebi no aza lukuta bakanga ye oyebi makambo lobi na zo tanga acte des apôtres na yeko tanga na yo mona belake ba congolais bana ndoki bongo bobo monité tant nous avons nomba tato nyoso ba fai na bani boso ba ko filmer bango wana l'église à Pantin ba yela makambo tala suka nango bobeti libaku pour ni maman pasteur makambo nzambe ezaka likama maman pasteur ezaka fonction te qui es-tu pour juger Moussa Nzambe yakinda kuna za Moussa Nzambe nana siko ye mutu wana oyo ngana asa Moussa Nzambe te aza ventire boko ya sécurité l'église siko azalika sécurité sécurité même ça pourquoi obengani siko azani na kati église obuso zo travailler comme melate mais comment va ça église on mela masanga yo zo confirmer na panté on mela masanga l'église église frère akoko se permettre que et puis aza muta sécurité amela masanga l'église c'est sacrilège église déjà l'homme te aza yé déjà bango ba se considérer que baba tuna nzambe bango déjà nzamba sa zu bango biso za ba paye okiti ba lobaki bakatanga suki ba longola biloko matoyi mama likambo etungisi église à Pantin bandeko bakokwesa kondima masanga nzoka nde ya mama pasteur pateka masanga na ye eboya oboya babengana mutu omela masanga sombaki yango abiseke na église kasi bino bolakisi soki mboka eza bien bomotambola tozoloba mboka eza mabe bino bolobaki na biso to bozalaki na Félix bien sikoyo ebebi bokomotambola jible nde bongisa bacongolais non tosepei nango te toza mpe na besoin ya élection te Edino yoza fin mutaleki azate oza suka libulu ezanga suka mokako swa kende donc yo leki Edino image elona osenga yo chikote bango massivement. Diamant Noir TV, c'est votre Hotel Club Center Luanda, o sítio certo para se hospedar e realizar eventos. Tem para si serviços de hospedaria com suítes VIPs, bar e salão de festas. Localização Via Expressa Benfica, por detrás do condomínio Boa Vida. Contatos 935 49 62 86, 923 71 72 15, 933 86 69 35, 923 97 63 40. Hotel Club Center Luanda, conforto, privacidade e bem-estar. Soluções amis et paye à Patrick Malois Vengui, pompe funèbre, Global Service. Du jamais vu à Paris, PFGS, pompe funèbre Global Service Val-de-Vion. Pour l'enterrement de vos proches, parents, amis et autres connaissances. À Paris, en France, la grande maison spécialisée, pompe funèbre Global Service, s'occupe de tout. De la morgue, cortège, jusqu'à l'enterrement au cimetière partout en France, adressez-vous chez les pros. Au numéro 25 rue Léon, Paris 18e arrondissement, métro Château Rouge. Renseignements et informations. Demandez Patrick Malois Vengui au 01 44 92 82 85 ou au 06 52 56 67 16 ou encore au 07 83 99 58 93 0033 à
partir de l'étranger. Location des salles pour réception de la famille éprouvée. Pour la circonstance, divers autres services. Le rapatriement des corps à Kinshasa, en RDC et partout dans le monde. C'est l'affaire des pompes funèbres. Global Service s'occupe de tout. Inhumation, exhumation, pose de pierres tombales et crémation. Renseignez-vous rapidement à Paris et aussi à Kinshasa. Faites confiance toujours aux pompes funèbres Global Service. Merci Patrick Maloa-Vengui, le grand bosseur, le grand baobab. Toujours, ce sont des œuvres. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. Mbonda Rock. Un single King Kulu des ancêtres. Un nouveau concept. L'esprit avec une idéologie nouvelle. Toujours chic, toujours rebelle. Une production signée Clam Franchi Dr Dre. Management Spadjari Tembo et Henri Banga. La Cosa Nostra. Mbonda Rock, c'est du vrai, c'est du lourd et c'est original. 100% Paris, Jet Set, Mbonda Rock, c'est de l'innovation. Balande Diamanoir TV, bande connu surtout au quotidien. Déjà, vous se connecter. Est-ce que vous avez bien, vous avez bien, signe toi, qui vous avez bien, na boké bignon surtout bonsoir, na bignon surtout bande au quotidien émission. Vous avez bien que j'aime na yo, ou partager vidéo. N'engagez pas toujours na kati Diamanoir TV, quota partager émission, partager mbote na balandinyo surtout. Vous allez na l'imbattable de Churamboma, 130 kilos. Churamboma, bonjour. Bonjour, maman Gisèle Oumba, Diamant Noir. Bonjour, Naba Congolais, Soazolandanga de partout à Sénet. Maman, vous se connecter déjà, tout ça, on a déjà, pour nous recevoir la bino, makamamboka, nenge boye belakakak. Merci, Mingi, vraiment. Naza très bien, je me porte à merveille, toujours 130 kilos, 2 mètres de taille. Tout ça, toujours, Wana. Merci, Mingi, na Carmelia. Carmel, oui, national, on a, yolingango, Mingi. Nalingango, ma bé. Carmel et Carmelia, Christy Vimboma na Paris, Melvimboma na Paris, Denicia
na Paris na belle et blessing. Donc bana nanga no suna linga bango mingi merci mingi na Ida Okapi, merci mingi na international mokaza na Israël patiye. Merci mingi na yo de konanga international grand joueur na Chancel Mbemba, merci mingi na Ida Okapi na Bruxelles. Maman, il y a 3 restaurants à Bruxelles. Merci, Mingi Nayo. Merci, Mingi Na. BBC Fongo la Louvière. Ah, moi, j'étais maman, tika, kanda mboko yo. Makambo, osa la biso bino bomo nango normal. Mboke seke. Ah, le yoso ozo disait. Oubiki tu bandino mbangu. Ata santé. Donc, non, on a le bandino le bâti. On a déjà bien, on a déjà bien, maman. Tokenda déjà, tokenda 130 kilos, 2 mètres de taille. Tout le monde a ramonga chaque 6 mois. Na ba age so comme il faut que nous ça là o que le roi l'ambiance pas mais na bisio so kasi manque ya osala ba check up on a autant la tension te au cause la commis des hypertendus au cause la diabète cause la maladie zebele ba plaquette ezali maladie zebele plus muta akomona munga ba yebisio yo so okay na auto mona ka ndoza normal moindre crise muke mona bimisio makela la zoro abete kibota non et ça crise aujourd'hui je pense que même Pepe Kale ti akufa wana ko lobate ka akufa na kisi Pepe Kale so akufa za tension bana mususu sala ki via taille na ina gabarit na mais to mona ka kisi. Donc c'est normal qu'on l'a dit qu'on a munga te munga comme le rôle bokilo baluba moi mon a ezate ma conséquence na moi ya ngwana mais pe à son âme na ndeko biso lambi ba mona na papa bate donc paix à son âme na famille na paix à son âme à mon frère Lambio je présente mes condoléances na ba famille na union surtout biologique et puis famille musicale union tout parce qu'il y a un grand artiste on est une façon on va batika li fait sa biso mayele mon ezakaso bible le bagafo plutôt que na ndako pasi pona ndako pasi nde mutakanisaka na bisengo mutakanisaka te voilà le temps to yebo mituni ndeko na biso lambela zaki pe lokola biso akombo ndeni yango mo na zakaso na ke na cimetière Gombe mo na komiso ile bienvenue j'étais comme vous nazalaki lokola yo donc ngolo ba o ko sala ka bongo alors zo déjà ba précaution ba prudence vraiment pe à son ami mes condoléances bah ouais. Non, mais j'étais comme vous, donc il faut vraiment éviter. Et puis, traitement na poto, subir ta passe. Maman, je disais, pardon, passe na mutem. Déjà, sans les bien, merci de Bolobi déjà. Oui, vous partagez vidéo, vous partagez ma casse. Les mbassés de Chouambo, ok c'est un sujet musutora ba sujet musutora ba mambobila ko lobali kamba marche we salemina RDC ndenge leki tomoni ke batu abimisi ba minduki koto quand on parle de minduki ba arme blanche et bimi ba côté nyo surtout to éviter to retourner ngoli kamba la police modèle lekeli le mbate be chura mboma pour le marche salami susu na kini kuna ba lingai malgré deka ile to lobela ikambu ya inos biba propos na ye namoni batu ba lobia mo mingi mbatabena mona wana M23 asali biso mabe makasi M23 te to kubenika propos na mise ka ba M23 mbalobango asa congolais ino biso to beza congolais te babeto on reviendra mais makambo ya sali biso bazami balé basali biso tu vas expliquer ka yuso ke bazo soksa ba congolais mingi yena les bogards soit lobi utakuna na Goma wana yi pasala ka biloko bonga bongo les bogards ya wera donc toya wana oui toya pe makambo en même temps tozana prophète abima qui a levé pour lambi na nga yo fo le bilan muke prophète nzamba la seke déjà mona ki avant na février to le bien ki mo pena bande comme ça les kaka mais prophète nous sommes aventurier pour bimisu c'est aventurier te mona ki azaki to le bilan non to azaki na est azomona tele bazo kufa yaso mona ka ba mora est uti peka na est azamu ta est amoni ba mora M23 de ba okota te me mona ga lambo la nzamba la seke ya lambi to lendi ba mécanisme to lendi ok, merci maman. Toi, tu as une image. Comment même Thomas Gisèle ben ko la musaka mutanga kufi babandaki na mari misamba so bakina ye nzambe mtatindi engate yango tinda ka bonka so mutakufi bala musaye mari misamba na ko la musaye gigola nani wasi nani ilirisa biso kwa zagera ngaka la musaye bango bela musaka mutu soka sakufi basa balukuta mama kolanda bango te tokoya ko beta e pamba mabe pamba likola makambo comme kolanda ka biloko ati akosa to na ko la musamba bako cha devant muto la mujete ba ko cha na prison pa mais pourquoi lika kombone kota na liste kota moni bashango yo kota ngote malika ekota mama wana makambo mécanisme wa congolais tokoya pe église ko bosa na te bande ko nga pante bazala wana balanda
naza pe ko bosa na tete onto ozizo sanga comment pona bandeko na panté naza na message na bango baza bandeko wana ya panté bandeko na panté botala na ba bosa la wana ba benga ba landa balo ba sueza lokuta bandeko ba landa bili ba fani ba zolanda penza to bandali mbata be chwa mboma likambo liboso to bandi likambo ba marche o isalemi na RDC analyser non mais ça va marche normal te et ça va marche o ebomisi ba congolais yo so be en marche par rapport à quoi on est à marche te on est à ba bengi ba congolais na suicide ba bengi ba tu ba congolais ba se suicider ba bengi ba congolais ba kufa na balabala. Mais maman Gisèle Oumba, yo so porter une parole publique. Batozo la nanga partout. Yo so mona, yo va na France, ndeko nango zo la nango va na mboka nyoso tout. Est-ce que so mona marche opposant au la marche na kata jeep? Wana na Moïse Katumbi. Mais bango yo so mona muta organiser ba pato mona kawa. Jean-Luc Mélenchon tambola kana ba peuple français na kata jeep te ke yeli kampia ko na kata jeep. Aza na ba peuple. Quoi qu'il arrive faza na bango. To mona ka bato mboka nyoso etambolaka. Jamais comme on a politisé d'autant de na jeep blindé déjà na quartier ma peuple. C'est que yo mi protégé déjà, moi ko tia peuple sans abri. Il faut tout ça la vérité ko so ande kona ke boko kufa na no boko fite so zo comprendre makambo yote. Bande ko nga ba congolais boko kufa et belé ceux qui vont comprendre te bateau bazo sala bino ba ventir. Comment expliquer bateau ba ko sala marche mais ba yena déjà jeep blindé. Cela veut dire quoi? Baza déjà que non makambo tozo sala, il y aura des morts, il y aura des blessés, il y aura des victimes. Biso de atomi qui me la bien avant. Bango bako zokate, bango bako zo problème mais bateau ba bengi ne faut pas ko zo problème. Et puis banani yango ba bengi sou bateau na marche. C'est ça le problème encore autre dans ngo lelo ba congolais. Banani ba bengi sou bateau na marche wana. Banani ba bengi sou bateau na marche wana. Quel opposant bana otanga no yo? Ba opposant nani? Banani yango. Bazalaki Martin Fayulu, bazalaki Delice Sanga, bazalaki na Moïse Katumbi, bazalaki na Matata Mponi. Babane ko marché c'était pour la insécurité, pour Izali, Katia Mboka. Pour la vie chère. Vie chère, il y a pas ba moni ngoka lelo to banda 4 za bongo. Mais les camions sont méconnus, il faut ça là, il faut changer. Banda lelo ko yo suna début ba ko na katikate, pour so ko comme dans la souka bobo comme il ngo pona élection. C'est vrai fallait batika na bango. Non, fallait que tu basa la paix le côté. Pour basa ina bango paix le côté na pour ba congolais. C'est ça les logiques za yango wana, basa le côté ba ko sala paix le côté, fallait batika na bango. Pour moi fallait batika. Comment expliquer au bandi ko tangela ngai papa ndo pesa na big papa na mama papa po na moni bato zo tangela wana baza ba bandi moko photo sur la bango peno série na to banana no boy to bali na Fayulu Matata alba komo moko pena oya mabe kaka Matata c'est sanga après c'est sanga nani Loachani Moïse Katumbi. En tout cas, les Congolais n'ont évité. Si les Congolais ont landangai, tous ont moko to banana, tous ceux qui sont Fayulu, to banana Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, c'est biso que papa naye azali italien. Moïse Katumbi, maman naye aza moi si naza rwandaise. Moi naye aza député zambien. Si ko na makamna biso ki Congo za problème nezali ni kuna. Problème na biso na ki Congo na Moïse Katumbi et puis na moni Moïse Katumbi premier fana mona zo akima ne mbango boy muta mazembe wana asa mbango azo kima na jeep mais en attendant atiki batu oyo abenga ki bango na marche yani Moïse Katumbi d'abord c'est qui mama tika tolo bela ba congolais o bazola ndanga de partout ba kotambola po moko wana pona mboka teza pona ba intérêt électoral. Et ça pour n'importe quel électoral, élection de temps bango. Maman to so la boy. Moïse Katumbi azamutu oyo mukolo oyo Félix Tshisekedi akoma ki président lokuta. Moïse Katumbi mutu tellement ki na France 24 alobi je vais rejoindre mon frère. Basali union sacrée. Union sacrée wana ba député osu ya Moïse Katumbi nde bazala ki kuna ba komi na ba poste ba vandi. Lero na Congo ezaki bien te. Et sécurité ya eko déplorer lo et bandaki déjà. Et ça là qui déjà maman tika mais tu changer maman Gisèle na mboka la biso to kozala kana batabo ete maman Gisèle batu bakufi te batu na ebite ba choc eleki ebele et makambo to mona eza inacceptable na ndimite na yo mutu baloba boy ko bima mais oui pour ça mutasha a changer ndenge nini même ceux qui vont ba bimi balobi te que to bimi pour la biso ba bito zo bima to marcher pour la insécurité na mboka
pona makambo ezali que muto aumela libela wana te makambo ba élection oyo ezala malamu babimi pona vie eza cher. Martin Luther King alobaki boye peuple a se libérer na politique te le peuple se libère tout seul. Ce qu'on se lit politique à côté de la salle en moto moni. Maman je sais nazo wa moko moko olobi nga ba leader nazo ko faire comprendre ba leader. Muto zo benga leader mutasali union sacrée. Lelo mwana wana nani oyo aza premier ministre Sama Lukombo. Ce qui Lukombe, ce qui Lukonde, ce qui Lukombe. Aouti qui déjà na kota na faya ko changer. Siko lelo ba fandi tango wana ezalaki normal. Basali union sacrée. Oui. Siko yebi sangai. Lelo wana pona ni Moïse Katumba lobaki te batazo kufa. Lelo batazo kufa. Lelo M23 zo sala rage. Et on a kuna courette sécurité ba ni la gongo salami silence comme radio pour élection électo et la nous prêter yango afanda kinayi le même Moïse Katumbi aye babia ça mon frère boy na basaleli ba vandi basali le lo comme opposant mais il m'a construit Félix Tshisekedi pas comme nenga comme boy matata wana première loi chani dawe to longole déjà Moïse matata ponyo za moto oyo le lo so to luka masangu wana Yé mutazwaki mbonga bukanga lonzo akesala université Mapon. Donc mabata pona zaki lokola muto yo bapesiye sac ya nguba. Balobi salango pona bandeko balia na quartier mo matata ponyo kalingi na mwasi na bana kabali. Atiki quartier o manzala. Vous comprenez? Tu n'as compris. Saki ya nguba. Lona pona quartier. Matata ponyo a cheka pona ndako ne balia. Mais muto na télévision so seka bato abi yi. Omoni nzala ndenge sali bino mais mutaza aza coupable ya nzala na bango. Yi ona linga koso bango akomi sous victime na balabala. C'est impassable. Et puis tozonga tokende. Mais Fayulu wana ba bete li se vimba boy. Li to e vimba boy. Kasi mutala ki premier ministre muto na za pemena yi. Pona ni ba matata pona basala état de droit. Babete combien de fois na régime Kabila wana batona bataki premier ministre. Donc ezaki malam lele ko mabe. Ça c'est amalgame moko ba politique azana ngo matata pona za kutu muto aza modèle te. Ayibi bakoyi ko sambela ye bakoyi ko sambisa yete. Mais muto na yeko songa sous opposant fani pe adolo pe na mona no makamba boyete même sera Kabila. Oh, mais si quand on parle de Kabila et ça bino. Tozi Denis Sesanga. Na tuna ke question moko babalela ki mingi ta na kenda ke babalelio pona ni mettre chura o kenda ki vraiment makambo wana oui bado sepela ki te oui mais ngala ko lingana zo décision moko est impopulaire mais ba comprendre siko yo zo landa ngai yo na ye kuna question na posa ki ndeko na réalité le sur le terrain banani baza maye vo mena zo question yo za na nini donc on va en Allemagne moi ya nango ezate ba na États-Unis moi na ngote na Canada ngana se porter garant que la voix de sans voix na tout le question na OCP na ndako ba be na ngwezani ba pas CPT c'est ba be mais Denis Sesanga to tuna qui est bien élection zo kendao yo pena face na Félix ko gagner le to monite ba ko gata ko marché bon ba élection va gagner vous vous monitez c'est n'importe quoi alors Pepe fatelema j'étais en avance par rapport à vous. Place aux gens beta maboko loba dit amen parce que soit c'est bela gite ba miso mona ka ondire ngana koma notage na ba ngana boko liberté na nga penser ti na kufa ezaka bongo ba somba ka ngai te na libre ko lobonga na zokanisa mais tout comprendre lo ma bossa akizali bango pona bango fallait pas siko tant to kena tuni question na mais yango zo kanga bango lelo te mais faut tout na mise et puis pour il bise que makambo zo leza lokuta Denis Sesanga esa ki biso ke ba Nyamulenge na 2018 tango sala muta ya Félix azo tanga zaki muta Félix pour le là comme opposant ya Félix Lissous bato baza ba ventiler penda alobaki na biso ke ba Nyamulenge basa bandeko na biso ba congolais et l'équipe pas même 3 mois mbala moko ayeko koma opposant yewana est-ce que beaucoup ko trouver que bato ndengona baza normal baza la ba leader na bino et ça impossible tozi Fayulu mais c'est Fayulu mais oh les ali penda ndeko Fayulu na pesi muzitu réseau nazo le laver muzitu mabe nazo le la muzitu d'une manière au cause au niveau te fait muzitu merci pour la révélation sali parce que biso na tana biso lokuta to beta ka diosha to lobi ke Fayulu aza congolais te ngolo lokuta mais lelo mutaye ko kopesa biso force ya ko bagaza congolais te eza matata na ezana ni muzitu muzitu lobi boy ngai naza électorat na ngai ya batabandundu kolanda bango te siko ba wangale ba congolais ba bazo na bango bolobi likape wangani babeza bango te zali ke batumba basali merci bazo mona ba congolais bazane tu a lobby internet ya internet ezali musuta lobby boy ye électorat neza ya bandundu Jean-Pierre Bemba Mbandaka ba Vital Kamerhe nana nina oyo mususu bandio mususu ya bahati bato ya este yango to tuna siko ye électorat neza wa bandundu abi bandundu ye azo ba ye aza mutaki héritier ya Kizenga
donc on a battu ngona na lobaka phrase moko battu babenga tokutela bango na nzela batrai balobi o mechura yuka na battu bandu obi ke pona loba mwa minoko ebele yoka mpangi vraiment inkingenge tu bapide vraiment ngenge tu bapide na télévision ngenge tu battu bandu na pide pona loba minoko ebele mais si bango menazo na makamba solo tout na lobi na bango mais mulela zaki très puissant mutabandundu oya zaki averti amena Mobutu vidir. Il a fait l'histoire dans ces pays, dans le pays à Congo. Mais Mouta trahira Kamita tous les pères. Et zongi les sous na bango mi baleka. Fayulu alobi na bisoke. Kabila na Félix aza placebo. Marionnette, nani ba Rwandais. Élection na té na sortie de crise. Aye na ngoti ala kisi bango sortie de crise. Mais 2 jours kaka yo président eli auquel les sous ko s'enrôler au lingo que d'élection mais seni yo ke telemela lelo. Mais c'est le même seni oyo zaki na balabala ba kufa de Kingasani ya Koidro. Wana kadima komi déjà ba interimé lelo subo yesu ka pona seni wana uzo kosa batu banani en fait to sala ndengeni mais c'est Fayulu je wana papa tisekedi sa joie et simba ki tango akala na ba congolais ya lelo ekotika la ko simba te oza déjà na erreur oza déjà mal barré to sala boy sikoyo union sacrée za banani union sacrée kotoyo eza ba o union sacrée bato nyonso bazaki na Kabila basali union sacrée bango basali opposition so Kabila zawa bato bazola nanga ndao Kabila siko pour l'état le maître de jeu le maître de double demeure donc siko azawa parce que bango bazana union sacrée bato na union sacrée ni bato so azaki pa Kabila et puis mende alobaki bien to ye na union sacrée na volonté ya Kabila mutatindi biswa donc bayi basali union sacrée koto pona okanga ba congolais koto bango ba ko sala ba opposition siko Kabila azawa boko so bato pona ni Kabila azabi na union sacrée pour batuni so bazakuna. Oh, bon, ce que vous avez posé, pour vous avez outil de l'union sacrée. Pourquoi empêcher Bango batambola te so marche pendant ces acquis marche normal. On a nini pourquoi empêcher pour bazoki. Baza batu moko. Te ceux qui quand ça on a tuni question c'est baza batu moko. Pourquoi empêcher opposition ba marcher? Baza opposant te et opposition te. Félix na logique na ye azotala ke Denis Sesanga oyo mutu nanga ka sikoyo. Poto uto yo kanate akomi opposant. Atali me Fayulu yo ne mutu nanga ite. Donc ça n'a pas fallu la zone de la Kabila. C'est que maman Gisèle na limité bato azola na ba commencer na sewana. Tant papa ya ki Fayulu alobagini. Fayulu alobagini. Tant papa ya ki communiquer à Fayulu ezalagini. Félix il est mon frère. Oh nyo c'est l'équipe va faire des to la liboso. C'est son frère. Ah on le d'accord. Donc c'est son frère, c'est ton ami. Donc ah voilà, si vous avez la bateau, nous sommes aventureux, attendez sur ma tête, attendez sur Moïse Katumbi, abino bateau va aventurer, bêta bango lacrymogène. Mais là où ça fait malaise, et qu'on soit bango, bata ya fallu le ko makambo te, mais ngaite, mutasali makambo nyo seza ngaite, mutasali makambo nyo surtout, mutalobi yango muzitu. Bo beta muzitu mutalobi ngaite, muzitu mutalobi ngana kati kuna na problème. Il faut ba peuple bango mo ba se prendre ngaite, bo tiki muzitu mutalobi vérité comme biso. Donc, bazana bango ba opposante. Baye ko sala ba aventure na bango yango moni ba bandaki ndenge nini. Tozo bunda bozo mapona vie cher suka nango. Sitting na nini na commission électorale, sitting na seni. Kuna bakeluka nini? Mais siko na makambo si je suis bimina na chura mboma to ba non si je suis bimina RDC. Bande ko azuzu ba problème. Mais nakoya wana mama. Nazo ya wana situation no ba to ba problème. To ça sous na problème na Congo. Donc bayaki pour makamba souci à peuple était lipa peuple était bayaki pour bayaki nde pour makamba élection donc bit na bango et loko papa ba kesuka seni nde loko bango ba pouvoir donc bango pour na ko la Congo be baza la kaka ba président o faut baza la kaka ndenge wana donc c'est ça ce qu'ils ont venu faire ezali kamusute siko to bima na makambo yo to longa siko na makambo o to songa siko na bandeko nga baluba oyo na zakolo balika moko awa tena lingaka to loba nga likambo oyo Félix Mutabanda biso to landela ngo commission mais politique mais yo babonika baluba oyo ese baluba mutwaza na bandele sumona nga baluba oyo bango baza 60% ya ben conscient baluba oyo 60% ben conscient baluba oyo tangu Félix yende Félix mutana problème na biso potanga kendaki na akenda Félix zo kota bango na kati mais kasi tangu siko tanga kendaki na mboka na bango na mbujima lobike bino boza matcha moment elingo bani bino boza oya ngai
donc baozo atikali wana baza yanga te bino nde baluba boza yangai. Phrase wana ezaki bien. Plus récent wa bato azolanda so plus récent wa muluba moko ya nani ya nazoloba muluba moko ya bourgmestre alobi baluba eza nde pouvoir biso baluba tosala mande poto gérer bango wana 450 ethnique etikali wana za individu moko mais azoloba au nom de quoi bakangi ete pona po ali baseke mais parole tribale yango wana soki muluba moko azotelema na pouvoir muluba opisi ba valer rebele boye mutu moko mais nazoloba na bango phrase po mona pourquoi bakangi ba mutebai pourquoi bakangi ba Daniel Safu mais mutabandaki yango muluba wana mutabandaki asa bourgmestre azo engager maire ya commune asa maire muye wana baza na mwana mwasi moko muluba bachaka ba rouge à lèvres belé na munoko boye na yebisio niveau finga ka batu na komba ki muluba oyo to ebite za ka premier mais nyoso tu wana normal Yosu be yango normal non wana tribalisme te wana campagne tribalisme te tango lobi na glandi maloba na kanisi omoni ke to na raison ko loba ngo na raison na kanisi ke individu mo azana nzela oyo ya lobi na yasa Bourgmestre yona bione zo engagé baluba nyoso tout est félicité mais tango expliquer te yemu tabanda ke c'est grave bakangi ete mona Augustin Kabuya mutuli koso lo kwako bilai alobaki ke pona pouvoir na biso mais na mona ki na poto azana poto yo akena olanda vie aketa la vie Alexandre fe nanga alobaki no za mu Congo tika bakabaluba bakoboma vie comme na 16 première fois bazo l'accepter na muto azalaki ve professeur wana ve na komuna na nani ve na biso na Sarcelles otaki président IDPS tim wana aventurer pam o ve nani professeur professeur ve na wana za professeur ve wana mdanga de la ministre économie mais ba réduire yeti na niveau batike na chaise roulante ba yeko tala maboko na makolo obi noki mama bo batike leni oki noki na moni benake batu ba Congo yango nomoni mwana nsema longo na koyi muta Félix parce que boy c'est impossible ba yeko tanga zalaki bo moya zo tambola bien makamyo surtout ba yeko tala ete ba kipaka ete la komi na chaise roulante ne ba yeko tala ete do ba yeko achever vie mama yo ko mona mboka nini oyo Félix Tshisekedi mutaza frère tribal ba mono suna zolo baba congolais su ba yebi yango Félix Tshisekedi laki mutalibo so finga ba M23 azo respecter ye bazo ke no signer ba corps azo benga M23 mais na ba congolais baza na diaspora ba kombantaba ba nyangala kata ba senzi azo traiter bango na nyoso oyo ye alingi mais kuna nde M23 ne ba allié na ye mama lelo marche salami naza desi ya komona force du progrès boy bisa biso nano ndeko nanga ba congolais biso to viva série Lumumba série Kasavubu Mobutu to viva série ya Laurent Désiré Kabila hein congolais pe mo bandi comme ça comprendre bandeko bazolanda oso comprendre langage a toujours mo échanger tazo ça ndé analyse donc to landa malamu tina suka mama kolanda ka bango te wana batu IDPS monde ba ko wana passe zo sala bango na bata ya Fayulu po amoni Fayulu akomi na Kabila libala pena ba komi tikali ka basala mariage donc ce qu'on prend na loba yango 4 ans baboya kingai na tuna ka bango na ba chaîne bi mukolo mo na Kabila azonga ina Fayulu te lelo kitok matata ponyo azonga ya liboso azaka bazaki na ye bazalate Kabila za Félix nani mikolo nde libala kasi asindeli ba liet ezelo kwa na lingi yo na osani vana na matata ponyo po matata ponyo muto bi ezaye vana na Moïse Katumbi Moïse Katumbi te kala Kabila ona kututo lo bate donc ozala wana poto sala butu makamege no sala bref ona kututo na besoin na ngote po biso to kolaka na parti te ngana kolaka na leader te na parti te na kolaka na ba congolais un jour vont se lever na kisasa wana wa banda to kola to mona ba pouvoir no so eleka nanu to mona to mona teke batu moko basali brigade basali brigade moko boye ezo beta ba congolais brigade wana eza brigade bien signé bien confirmé que eza brigade ya IDPS ba bengango force du progrès basala ka makamona pe a découvert bato so mona ke non biso do neka ka nani secrétaire wana na lobai ke pona o protéger pouvoir na biso toza capable ya kosima minduki poto protéger pouvoir ya ba congolais te ya ba congolais bazali bana te mais ya biso donc pour na ko protéger ngo baza capable ba boma même bato yango comment ça le
Tozongi, merci. Oui, Tozongi, Tozaki na moi. Oyebi ke maman Gisèle banda tovanda première fois to mona bande ko na biso baluba to zongo bongo 60% ba inconscient basali brigade moko oyo ezali pena aux yeux au sud de tout le monde. Ezo beta ba congolais musu dozo baté au nom de quoi? Bande ko nga ba congolais na ebité to na plus de 450 ethnies na mboka wana. Mais comment bokondi ya bande ko baluba 60% ba inconscient ba mone la ba tribu nyoso au nom de quoi? Bozo la nanga partout dans le monde et salamate na ba pouvoir nyoso. Nane salamate na ba pouvoir nyoso to premier va to mona ezo salama na pouvoir oyo. Ya komona pena batu mo bimi force du progrès. Do ba ye pena ba bomba na kapete. Ba sali na ba tei na ba koma pena force du progrès. Donc ba ye na kisasa wana ba bando kanga na moni ba kangi ba jeune moko soki ba insurger bazo benga. Ba kangi ba jeune moko boye ba singa ba mbojo akanga ba bazo beta ba tata na zolo ba makambo kangeli ngai na yebite. Ah biso yo tozo protéger mu kwantombolo wana kata capitale mais en attendant toza na la police toza pe na armée toza na ministre ya justice bisiko bato ba biba osala justice wana ba uti wapi tozo linga to ba Félix expliquer biso ba ebandaki même na tanga Hitler bato koma ba vivre makambo te mama même na tanga Hitler bato vivre makambo te ya makambo to sala mo sala mikaka na tango bande ko nga ba congolais sala congolais. Mais c'est impossible ya komona ke mboka moko boye milice moko eza na compte ya parti au pouvoir na fait réfléchir ba congolais tout ça né tout ça na France awa tout ça na parti politique moko mona ngo en marche ya Macron en marche wana ezali ngo ba parti oyo accompagner pouvoir à Macron est-ce que boko mona ngo bon tika na brigade na bato azana ndako batala ngo bien batala pena soki mboka ni ezana eloko siko Macron ninga zana asali brigade moko ya bato en marche bato na basanga na la police na armée ba komo beta ba congolais parce que bato ba police azo beta congolais police aza censé ko beta congolais te parce que police aza muto aza wana pona ko protéger congolais ba bien na ina ko protéger mais police ya Congo akomo beta congolais abosani ke femme mais pas ba juge ba magistrat pour ba sambisa muto bokangi police abeta ka muto te a se faire asa ko faire justice te oui okolobo na France abeta ka te mais yoyo ba sort na bango suka ndenge ni soki bolingi to changer mboka pourquoi bozo to longola erreur par copier une erreur par une erreur. Mama, bato na bandi ko beta batu na ebisi yo umba ya kusakana te na Congo wana ba paralyser mboka. Siko yango tozo linga to tuna boy, Félix Tshisekedi. Bato bazo sala makambo au nom de quoi? Basa na statut nini, basa na pouvoir nini, ba se partager en deux. Moko ba ye na télévision. Gili, Chole, Yokason, Moniere, mama ba finga ka ba congolais même, ba bana mama mabunda, ba finga même ba parti intime na ye. To lobate to ningana te to bougete mais makambo eko suka mukolo nini bato na bala mukaka na tongo baye soko ye kaka boye soko ye lika Félix boza déjà na pouvoir bolobi ki boza na pouvoir mais bo agir mais bo pekisa bato mususu ba lobate siko bino boye na soka boye na tongo mutalobi kaka Félix asala ki boyete mama na yo tout fina yo tokobo ma famille na yo beaucoup de menacer la famille ba mais non sikoyo ye moko Félix alobaki mais c'est normal c'est un président pour na bato faut critiquer aza pona bango te faut critiquer va critiquer tes points mais tant que maman sala ndenge eza pona nini bazo la sekeza aza ya bango mais chura muta critiquer bona muto akumisa bona ali no bango bazo préférer bongo tenga na tunika question na muto azo la question chura loko saleza mabi critique c'est mieux na muto pona nga critique akumisa la kana na alinga tala sikoyo na marche ya salami balinga Félix ki bato ba akumisa marche ya salami babeti ban mwana moko ya 11 ans balobi soki 12 ans soki 11 ans balobi ke mwana wana aza ka 11 ans auta ke école balobi ke mwana na kuluna to chaka za kuluna est-ce que kuluna faut beta ende ngwana et puis Peter Kazadi ministre ya ngona lokolo bake Peter Kazadi aza ki avocat moko asambela ta mutu na kiti te pa na makala aye Peter Kazadi azotuna mwana wana yo za muta parti nini tala tata mukolo kola Peter Kazadi mwana ya 12 ans 11 ans ozotuna ye ozo muta parti nini est-ce que un mineur a un parti a un parti vraiment est-ce que question ndenge wana pena un ministre ya soki ya nayebi kutu soka ministre nini ministre est-ce akotuna mwana mukeke yo za na parti nini po mwana bima na balabala faza na parti nini Kazadi po mwana bima na balabala fonzala classe feza la mabe makambo feza la mabe nde mwana bimi batela bato yango bango mte kona ba gouverner bino mama ba beti bato bazola na ngai partout dans le monde mama musu boza na bana 15 ba na bana 11 ans te bona bana 12 ans te yango bo mona ngo normal ceux qui déjà ba américain ba français mboko so moni que eza normal te
mais yo nanda ko somo nango za normal même si moi nango zoro mais kulu nango mais oyo brigade spéciale oyo IDPS zo sala wana kulu na te do wana eza police eza armée do M23 les matabe oya mwana likambo mwana nakati yo maloba désolé iloba mama likambo ya mwana biso nyos to d'accord te ozala congolais belge français suisse je sais pas quoi mutu te aza d'accord même mwana na balobi ala la libanda soki mutu alobi ki aza d'accord nde ba bete ba policier bete mwana po bamba iba mabanga mais na marche ba bamba toujours mabanga tolobi te to tinda bana bakina na mabe mais mwana abimi na libanda aza na 12 ans to mona ki batata na nyonso tu o babimaki ya ba policier te ba beti mwana donc likambo wana mutu so dénoncer ngo mutu te aza d'accord si to lingi to mona pona mona gentili a telemisi nazo tuna na olingana tuna na tikelo maloba to mona ya telemisi policier gentilité plutôt kumbuni ya ramba yine gouverneur Kasongo na mona Kasongo yo tangi so Kasongo oui yim ta telemisi ba policier na tuna bango na moni bino bozo bamba mwana na casque policier lobi ezaki ka policier moko azali na mwa kanda ndeka bana bandola ndewa habita ki policier azali na kanda se faire justice et puis est-ce que na maman na ngai monde entier ata kongo eza ya bazoba te za gouverné par bato ba mayele te est-ce que un général maman ko sa rôle na yete un général la police maman yo va na France général la police asambisaka bato na télévision te un général za au moins makameza makaba lieutenant ba major et yé pena ko akoste bobeti mona na pona nini yete tu vas na poto to mona kango il faut ba ke na bango police de police azali akokanga ba cheno na policier police de police juge azali ba enquêter pourquoi beti bango yé mtako au moins za communication moko salité kasi yo so communication moko salité donc Kasongo za capable Kasongo ndezo simbeka bokimini netinga dina kimaka mbambo so na simbeka to banimbango tina kwa c'est fini ba fufunyo so ebimi ba biloko za na kata nzoto libanda donc atoboki partout inapte moko osakana te et puis na mona no général monene ndengo wana te a permettre ngai na mona te je salue en passant colonel Mimi place aux Olandangai je salue en passant Mikos na pesio mbote plateau zali je salue en passant Daniel le colonel vraiment pour la niveau tika général a persister na makambo et ça passe trop non mais ça passe trop azo sala makambo normal que maman biso sika dozo tuna awa boyo na biso zali toyeba rôle nini ya brigade spéciale ya IDPS ezo sala na Congo brigade wana musala na ngweza nini est-ce que lo ba kondima soki bandeko na biso ekolo bazali su wana te est-ce que ba kondima pe brigade mususu yeso bando beta subato mais maman na lobby tala ba image garçon mona so mo na ba ngako tu na banki premier bazo mais maman bazo tamana bazo la nanga bazo monango eza bazo la nanga bazo mona ezali soki te ezali mais cha brigade maman o chaki papier moko o chaki ni eloko moko na chela biso na total parce que on ezaka ba image zo mais yango kasi na lobby bateau bazo landanga bazana kisasa lelo ba komi théorisé par ces brigades mais ba M23 ba yena kisasa ba M23 ba yena kisasa donc Wilingo ma il avait raison de dire que bazala ki na kisasa depuis 2018 tozako kotango dutu malobi que logé nourri blanchi par bataille de pes ba wanga na kiteti lo ba wanga na te ba démentir te mais tozako mona ngolo ko la aventure mais le to moni ndenge M23 so sala ndenge pe ba ndeko na bazo sala bandeko fort hypocrite parce que biso bakisa to bundaka ba jeko boye maboko mais machette nzete isa makamba M23 mta osala ngokuna ya kobamba tu machette akufa ya kokata banda machette ya kobamba batu ba nzete isa makamba M23 isa makamba M23 automatiquement ba congolais bazana kisasa il faut bo ngala zolo bango eza likambo congolais so dans la ville à Kinshasa bo se prendre en charge bon se prendre en charge botika brigade OT donc ndeko Félix Tshisekedi a constitué déjà M23 pour ba mabino massacrer bino ceux qui ezali lembatable tout le bango na conditionnel ceux qui eza bongo conditionnalité na lobi ngana otuna question po na ko na moni officiellement te ki balobi baza UDPS yango na otuna question ceux qui ezali est-ce okocha photo moko chaki ya brigade na te chelanga na photo wana image ezobima mais chelanga kasi photo wana po bato bazana kisasa ba Holanda biso ba Holanda image ba reconnaître bato te ba mona kesa bato wana mais ezala aussi de tout le monde ba bande ko sala na kindabwa te pona bande ko so ba lube za grave te ça nango normal bazana pouvoir mais même si ceux qui bango mo ba kufa te ba ba pona longi chura mbo mayo yakawa
balobi boye bango baye mpona koprotéger pouvoir na bango mama tie eloko na be mpo bazala mpa balanda mpo te bango mpe na bango bamonaka etikali bongo libela moku antombola kozala na 100 ans do mpo na bango eza ndenge wana ozo comprendre donc mama bino bozozwa ngo maseki lelo bon yango oyo tala nano balobi nini brigade spéciale ya IDPS force du progrès mais ozomona ngo te baloba bango ndenge nini brigade spéciale tozalaki na DSP division spéciale présidentielle ezalaki mpo na présidence lelo toza su na DSP te me tokomi na BSU donc brigade spéciale ya IDPS au nom de quoi bato bazobeta bacongolais bato oyo bazobeta bacongolais na machete zo bazotambola nango banzete do bathéoriser congolais nyonso au nom ya Félix Tshisekedi Tshilombo asaleli biso parlement debout bazofinga bato ntongo midi pourquoi bakangaka bango te baoyo bazobeta bato bakangaka bango te soki Mike Mukwebe aza moluba soki alobi biloko ndenge wana parce que ici ayebi ke aza moluba ayebi ndenge ezoleka omoni sikoyo na baki baluba nyonso baza d'accord te parce que toza na Mike Mukwebe lelo aza ekokangama kaka alobi aza batransféraki na makala mpona nini donc ndenge aza na fois continue kosamba mpona nini sikoyo yozo tuna kasi mpo yo olobi ke baluba oso baza d'accord te kaka oyo ameki koloba ke baza d'accord te mais nazoloba 40% sikoyo na kati ya 40% Mike Mukwebe itanga dénoncer bango place nekomi wana na prison même papa oyo alobaki ke biso pouvoir eza baluba tosala mpona kokonza bango bakanga ye te secrétaire général tokosimba baarme lelo so baarme ekoti arme place ekomi na ba M23 bakomotamba na force du progrès wana po force du progrès en soi ondire ezali Djibouti bazolanda biso donc force du progrès wana ezali M23 balatisi bango teni pour mode opératoire à kobeta batu boy biso na Congo banda tokola ngai na kola na kona mabona to beta batu boy te o eza modèle batu na bi bande kwa est pardon bande kwa est le monani Félix Tshisekedi asalini akuta na général on a bi nini félicitations na musalo zali akutanga akoma mutu na tester na ventilier mama yoka na ebisa yo Félix Tshisekedi akuta na colonel abisi nini osali opération moko kitoko. Est-ce que l'opération de Batoboli Muturibumu, Michopo et Bimi, Babeti Banawana, Bavir policier et Salami, Nandingue Babeti, Yazor Bokosale Loakito, c'est l'encouragement à M23. Au moins, nous savons que Félix Mdazo nourrit loco, a encouragé milice à M23. D'autant qu'on encouragé déjà police, que Bossali Moussala bien, mais Toyebaki que Azalaki accompagné na force du progrès. Banzete, Banini, Psychotolo Banini, encourageant, Yesayaye. Voilà, tiens, maman, sur l'image des Alicia. Un très bon citoyen. Vous méritez vraiment de monter en grade et vous allez encore monter. Vous êtes un vrai professionnel. Amen. Vous savez comment on avait nos discussions. Vraiment. Pour appeler ça. J'ai même revu une vidéo comme ça. Oui, ils ont mixé. Non, vous voyez la vidéo là où vous m'empêchez d'aller à la 10e chez les parents. Les jours où on ne voulait pas que les specs se sortent, voilà. Le compte rendu de... Non, mais franchement, je suis content de vous avoir élevé en grade et vous méritez encore d'aller plus haut. Ah oui, merci colonel. Ah oui, un vrai professionnel. Ça, j'avais beaucoup apprécié, je dirais, qui vous garde aussi. Et bravo pour le travail que vous avez fait, 0 mort, vous voyez, c'est très bien. Et les voyous ont été maîtrisés, c'est très bien. C'est pour ça qu'on soutient notre police, on vous soutiendra encore. L'académie va bientôt être opérationnelle, on mettra les conditions pour améliorer. Tala nenga zo féliciter M23. Alobi bravo na musala oyo sali ba peuple congolais bazo déclarer souffrance na bango. Oyo laka bango 100 jours bazoate. O laka bango biloko ya pêche bazoate. O laka bango biloko yosu bazote ba telema na nzela o eza droit constitutionnel. Yo lobi merci pour na musala ki azo encourager et puis tango azo encourager colonel wana automatiquement ko encourager na milice wana. Donc milice wana ba bi ah moni président yebi biso force du progrès. Boko sale loko to ko mama bakoko. Bazo kotra demanda ko batu wana. Si ko camarade moko IDP sabenga lobi ya muluba na ko terre non na ye azape pa parlementaire wana et loko moko etikenga lobi maître tozo landa yo partout dans intervention zo sala mais même biso moko ba kinoa toza na problème moko aw banda 2014-15
biso ba oto bota po ya muluba biso to liana yo to melana yo to sala makamyo surtout tozo mona comportement yote bande ko ka depuis 2013 14 15 17 lo ba uti ba mboka ba yawa nde ba yena makambo yo nde ko ngame biso to so bunda ma ba yo ka biso zate bino bolo bata ko loba on en a marre de ça abi bino na biso to kola na bino to mona makambo te to liana ka to melaka abi moni ba to so ba na télévision wana baza bato ba bota mina kisasa te ba ye ko ya ba bi logique na biso te ils ont raison. Nga si vende kona ngai me tangu tokolo bandenge ni ba okango ba chio na prison. Zakara lo baki baluboyo, okele baluba bakanga yete. Tout le monde soka le makamba pouvoir do wana bonnement na laisser passer elengi. Mais soka ke kombi mutu moko oyo asa contre na bango est-ce que Mike Mukeba bakangi makamba bakangi eza normal. Lukutani alobi wana. Moi je le soutiens. Mike Mukeba c'est notre soutien. Malgré to lignote poza muta Moïse Katumbi mais ko kango arbitrairement et puis un député, c'est que vous avez la loi, vous avez la jungle. Oui, mais oui. Est-ce que vous proposez que vous avez en prison? Vous avez une immunité, mais vous proposez que vous avez en prison. Et les qui ont mouniera lobaki, vous avez mouniera journée moko bozongi ici pour nani. Osomona te que ça n'a pas de sens. Ça vous avez nous propos oyo tokosimo manduki si longtemps to protéger pouvoir. Biso baluba to salama pona ko konza. Mancha mumeno bino bozo yanga isi bapupa kangela kabatu yango wana do bango bakanga kaka bambuma batu moko oyo mais finalement au juste Félix Tshisekedi 2 poids 2 mesures quoi yebisa biso sikoyo tina ya brigade ya force à progrès na parlementaire debout musana bango eza banini toza déjà na mboko eza régie na ba loi toza na parlement oyo esala mibeko mboka sikoyo oyo wana muswa libana musana ngo eza nini eza milice côté bazo finga, côté bazo beta. Si au nom de quoi, nous avons plus de 450 tribus ou 750 et quelques boys. Bava nanye pour baser la fléchie pour na bino bo chabango boy. Et reste mes abino. Et puis bande ko ba luba wana. Bazana bango faible. Bande ko luba wana bango faible. Bon loko bazana arrogance, mais bazana bango face à bien. Ya ko sala bango affrontement ko kana bango te. Masangu wana mama makamasangu wana même munaoka na soni pona lobelango mais c'est vital camera mutasala ki makamba 100 jours esiri na noté mais yoko kondima obi déplacement un ministre za combien pona ministre moko longoka ke des déplacements c'est cher mais 9 ministres baké pona masangu mais moto va pesa mbonga masangu matata ponya za opposition siko na minute oyo mama mida azana plus de 1500 tonnes à masangu ya ye moko 1500 tonnes ya masangu ya ye moko na ba ebilanga na ye makamu na ye tebiti mama livre za nango combien siko na minute lokola baké kuna bazuite vital camera zongi akosomba ngwa ipa madame do tozongi na 100 jours na mbongo no se bele azuana bino tala bo saka yango na sebino ba congolais boza batu boyebo mona makamu na musika te Ezape n'a pas si trop. Biso proposition na biso ezali, il faut faire que ça biso parlement debout Moussa Nangweza nini, aïe bisa biso force du progrès eza nini. Parce que biso doit considérer force du progrès eza M23 et continue qui ça pour na autoriser milice wana ba finga kabatu, eza impossible pour la fabrication ya mafinga na bateau baza na pouvoir. Vous êtes déjà na pouvoir. Pourquoi insulter? Pourquoi maltraiter le peuple congolais? Vous êtes na pouvoir, vous ça la makamba pouvoir, vous agir. Vous pouvez sa initiative, vous pouvez sa solution, na nzala, na courant, na makamunyo su, olé ko ko finga ko beta bat. Ça c'est pas un pouvoir. Et puis vous rolongwa kala mingi te. Yango na zolo wa mama soki guerre civile ko sala mako ngana o se bata bandundu. Ba ko do ba révolutionnaire liboso batamulele. Bo créer pe brigade na bino. Nenge est ça là. Mais aujourd'hui na bat na beta. Est ça na mai oh mutatini na lobby hein. Siko nenge brigade ezo beta bat. Na nous kuto bandite ko kene na guerre civile parce que to kondi maté. Mais c'est salami. Et c'est salami. Yo zo boya nenge nini. Mais tu sais mais maman, bozo ça la langue de bois pourquoi? Mais Moutako Pekisango yé moko encourager sous soda wana. Mais faut te dénoncer ma bé. Félix a encouragé lobby na sepeli bena makambo sali. Mais le qu'on a les aggraves, président de la République a rosa na ngoteza ma bé. Siko le ko les aggraves, batu bazo kufa to sali. Ça d'accord na ngoti, question to lobby loko to lingité, biso ba congolais to boya ngwana. Félix alobaki ki aza président ya parti mon. Alobaki bongo. Aza mais alobaki yango biso to landa ki tango aoloba ba meeting à sala ratanga sala. Yango tende to mona. Intervention na alobi ke azali président na congolais nyonso tabi na zak président kaka pona ekolo moko te ye moko na mancha momeno na sisa malo mancha momeno mama loba na yo parce que tant Félix a dirigé ka bato moko tazo diriger peuple congolais
sikoyo soki Congolais komi ko bomana intérêt ezali nini pour Félix faut télémelango donc tant à féliciter soldat wana soki policier wana biso so ba Congolais tous d'accord na ngote a féliciter pourquoi ko batu bazoki mabumu bela mechopo monana ba vir policière mabe sikoyo a féliciter pourquoi donc faut bongisa ba côté na sikoyo ko bateke biso na biso batu ba bomana mais maman je disais très place nga nia ces anini voilà c'est ça biso batu moko lokola azo sa biso te que force de progrès anini biso to zango lokola M23 lokola explication mais eza batu bazo boma déjà bazo beta to expliquer ndenge explication na bango yango na ko beta na ko boma te ba ko pekisa bango te po ya encourager bango lokola encourager bango biso to kotika la salle défense te lokola fait to za bataba ndundu to za ba Congo to za ba Yombe to za ba Ngala to za ba Swahili ndenge kaka mai esala makuna alors mai to koma na ba province bango nyoso bango ba simba bongo na marché total soki ko za na malamu parce que yo za mabe hein mais toko sto sibira ngo boye pona nikas biso to nzo na nye pona ni te to fana nie te photo loba mais ngo to zo loba c'est pas souverain faut biso ba pepe to loba pour makamba voilà allez mbata becho ambo matomela mai to ebike qui tizo déranger mais to mela non mai mboko papa maman ba force de progrès nezo beta bazo beta bato na banzete na machette au nom du pouvoir M23 Félix Salaki si bango teni Hotel Club Center Luanda, o sítio certo para se hospedar e realizar eventos. Tem para si serviços de hospedaria com suítes VIPs, bar e salão de festas. Localização Via Expressa Benfica. Hotel Club Center Luanda, o sítio certo para se hospedar e realizar eventos. Tem para si serviços de hospedaria com suítes VIPs, bar e salão de festas. Localização Via Expressa Benfica, por detrás do condomínio Boa Vida. Contatos 935 49 62 86 923 71 72 15 933 86 69 35 923 97 63 40. Hotel Club Center Luanda, conforto, privacidade e bem-estar. Lembata bechu ambo matolobi likambuya Inosbi. Artiste na biso Inosbi mwana ya mboka. Oui, to bongisi, c'est bon, hein? C'est bon? Ok. Voilà. Nabane ko balikambu ya Inosbi wazali, mwana na biso ya mboka, to monique artiste akei, asali conférence na Goma, mais ba propos na ya lobi parce que zaki contre te, zaki pour. Ba propos na pour Kagame qui se ba bengisi na mukali. On a tension toza na ngona Rwanda, o eloko toloba toujours na ba artiste mais ndenga lobi to retourna kala chura mbuma limbata be analyse nini okosana ba propos ya Inosbi normalement Inosbi mwana wana silisi biso ba pile na ina lobelo ko moko salinga place na mwinde ko moko komia lobi ke Félix Tshisekedi azobenga ba congolais ba voyou ba bandi mais M23 nde ba lié na ye Kagame nde ami na ye fiable oyo azana carnet d'adresse ba congolais faut kanga ba phrase on a point un jour ça va revenir pour ba peuple no moko so benga obandada ba ko benga oya poto ba kombantaba ba nyangala kata kamama moko boy babandi est-ce que Macron ko benga peuple congolais ba oyebi ekutaka nani Sarkozy po benga ka baturakai oyebi ninga ekuta e bino bozo mona ba phrase monsieur président de République yango tozo comprendre il n'est pas président un président penseur phrase o elongoli sa Sarkozy benga batu barakai au moins ninga so ba promite yo so benga bana mboka oyo bazo souffrir bazo telema pona pasi babandi mais ba oyo yonde force du progrès. OK. Mama Inosbi mwana wana na ebité problème ni Inosbi azanango. Inosbi wana toyambaki na Kisasa très bien. Nga naza mwana Goma, naza mwana Butembo, naza mwana ya Uvira, naza mwana Lubumbashi, naza mwana ya province nyonso ya Congo parce que je suis congolais. Inosbi so to lobi kaza congolais te tokosi, c'est congolais. Mais Inosbi a franchi ligne rouge na minute mukie to so comprendre mwana yo nana tindie. Donc si je comprends bien Inosbi ba yaya na ya ba nani ba ndeko bango baza ba député ba lobbying na lobby ke no ba mwini ba ko menacer biso trop yo lokola tozalaka na yo yaka ko tia voix oyo voilà sika Inosbi abimi siko ke non abimi traître na bana Goma abimi traître na biso bana Goma bana Butembo bana Uvira bana c'est un grand très très bon collabo alobi boy
nga nakendaki sasa wana ata nazoloba lingala nasali makasi naloba lingala me batretaka nga kaka lokola un rwandais okosi inosbi okosi inosbi batutu bayibi oza congolais banani batreta ngo d'abord eza lokuta ngai moko nazoloba nakenda lisala nakenda mbandaka nakenda wa mboka ebele lingala na kaka so nalobi na batambana kabi oyo kinoate oyo bakinoate soko kekunaka oh ba kinoate donc ezaka bongo eza nango normal na ngolo babengaka biso balanga eza normal awa na poto babengaka biso ba immigré afinga biso ba immigré eza nango normal ils n'ont subi ça, ce n'est pas une excuse on luka place à kokota petit nango franchir zone rouge ils n'ont subi ayena Vodacom ceux qui to bandi ko landela to ke na ils n'ont subi place ya linga koma ils n'ont subi ndenga zawana to ko comprendre lelo filière ya Rwanda soutenir moto parce que Vodacom yango mtezala kaliboso nini avant Vodacom ya bobo komela biso ezalaka eloko ba Rwanda nini afin comme Vodacom ezalaki nini ezaki ya ba Rwanda c'est le même eloko wana mutebimisa lelo ils n'ont subi akoma chanteur bato azo komela nga ezala afin elongwa comme Vodacom ezalaki nini ya ba miko we batambiko wana ba Rwanda oyo ezaki telecel bani ezaki komo na ba pe ba benga ngo boy doba komela ngango c'était l'aime c'est le tel bilo mo bongo hein aya komi mamu yango wana batu wana yango na bango wana mutu baza sima inosubi lobi na bango mutu za sima inosubi yango wana yango lele koma Vodacom ebimisio na kisasa merci ndeko tango inosubi azosa aye na kisasa wana na 2010 tozaki na ba chanteur ebele tozana batu bayembaka makasi koleka yo mais batu ba croire na yo inosubi mutu to afungola ki yo porte obimi première batu ba votaki yo na bandeko na biso a Goma te ya Bukavu te za ba congolais pe ba votaki yo ba croire na yo. 1. Osali featuring na Koffi Olomide. 2. Osali featuring na Weranson. Osali ba featuring ebele na bato ebele. Même Fally Ipupa afungela ki ope porte. Lero na omitala ki teke baba omono na liso mabe. Mais musique nous a sala bana ba bi. Mais obiki pona nini kobima orge mwana bato za ko linga mingo lingo baby baby sikaka boy. Tozo expliquer o lisusu. Yo za mutali boso outa este oya ko sala musique na Congo te na capitale te. Koffi Olomide abotama na Kisangani pona information na yo po kaisi za yo moko Kester abotama na Bandundu Weranson mutabandundu Papa Wemba na Lubefu bando tanga et les autres ba yana kisasa ba renya na leki Kester na ko renye est-ce que muta atangela Kester yo ebi Kester tika on mama aibi répression ni Kester azwa c'est le tel yango wana ye ebi ba ko finga Kester yo utabandundu na boy et puis qui c'est la king te on eza esquiste eza place lingo côté la tête petit faute o uti kuna na kota bandeko na biso abomo komi na kisasa ba yambio osi surebo o botisi eli sus na kisasa kaka mabe ngwezani mitela bano yo bandeko na biso agoma na lingaka bango mingi osi rebo o botisi yo botaki na goma boni boyeko siko lelo vanda oloba na biso ke ndenge na zaboye. Et puis na Goma bimaita yo bimena Kinshasa. Bazami bale basala biso kuoyo ya baloboyo. O mususu nani le bogara ute pa wera. Ba uta aka kuna. Yepa yaki boebu akomi na mouvement akibota na mwasi leader. Banona babanga makamte banona kula. Atukeza pasi bano. Sikoyo aye azolo bakeno tane sika to bomai na inosubi. Mais na kozonga deuxième volet, il faut te réfléchir pe. Pour moi na wana za mama yele. Assez intelligent. Ama ile ebile koni aboki na ba congolais. Sikoyo inosubi to soke oza mupayate. Oza mupayate bato wazaki liboso no bazali. Ozu na rebo to peso sunini. Ozu rebo, oboti si rebo, ovando lingi suwa baksoni. Likona ngo sake bazo tretenga lokwa mupayate. Wana mboka yoso izaka na bongo. Mais esika nini na eko rejoindre inosubi. Inosubi esika na eko rejoindre inosubi. Yakoloba boye. Mwana wana asa très intelligent. Malgré Mabuzo bani asali, mais asa très intelligent. Inosubi alobi nini. Soki batini ngana kenobeta na Rwanda na kenobeta na. Et pourquoi lobi bongo? Parce que a Monique Félix azoloba chaque jour que Kagame c'est le moment fana kota wana. Inosubi ce que tu as fait. Ce que tu as fait au trahir bana Goma, au trahir bana muto openda. Aboma tata yo mto expliquer biso yo no bana biso ke biso to yoka kaka guerre na lokito mais yo ndo vivrango pentervino ezali lelo batu wana za prêt ko musique ezali za divertissement
Donc, ok, qu'on s'est pris ça Kagame, après, on s'est dit, bandeko, moment, t'es maman, mais tu es un traître, tu es un collabo, un vrai traître, on s'est dit, ma combattre, basala, va péter, basala. Oh, c'est les gens qui traitent, bana goma, basole, la makombo na yo. C'est batinda qui en tant qu'ambassadeur. On s'en sous n'importe qui, qui n'ose pas, nous ont pesé, ils ont engagé ma kambebele. Les lots, si côté la makambio, Luki, c'est pas normal. Tant que l'obin n'est pas, et c'est pas ici batouté. La deuxième fois, les animes, ils n'ont subi à utiliser Riz Moko Oyo. Il y a qu'un ici le rôle à Kofelo Mira qui n'a pas na Rwanda, n'est au CP la tête expliqué au Lelo. Ils n'ont subi Fali Poupa Oyo à cause de la mabene et surtout. Mais Aboya ko beta na Rwanda. Gims Aboya ko beta na Rwanda. Youssoufa Aboya ko beta na Rwanda. Il l'équipe on est congolais. Il l'équipe on est congolais. Mais non, mais il y a des fois aux à la limite. Yozola na makamba ya Kofi Olomide nga kende kuna azwani ni kuna. Lelo zo regretter nango. Landa ba propos ya Kofi. Tanga kende kuna lobagiri. Ah na kepa Rwanda, la plus belle femme sur de Rwanda. Lelo ko bango susu. Akomo lo bateke vraiment bazo boma, vraiment ozo monate inconstance ona yo moni nzela ko landa yango wana. Mais ça nzela malamu te petit na biso ino subi. Mais là où ino subi a raison, un petit raison c'est quoi? Ino subi a lobby ngai nazala nga nenge na ya na mwana bino. Félix Tongo midi poko ngai camarade nanga Kagame. Nicolas Kazadi ministre ya nini ya économie auto lo ba ke bolinga te. Ministre économie nani? Nicolas Kazadi. Alobi boy. Non. Ministre économie nani? Wana FPM. Wana FPM. Ministre intérieur. Yeah. Donc te longo la mutu azandoki. Nani oyo mais yo tangi ngala tele kombo ya mutu tangi. Nicolas Kazadi. Oyo Kazadi ya ministre intérieur. Nicolas Kazadi aza wana mutu bususu. Alobi ke Félix aza camarade ya Kagame bolinga teza camarade na ye. Sikoyo yango mwana ona inosa zotala. Atali suba luba oyo na stade. Yo nani oboya Kagame ndoki abika batu wana kaka. Oui. Atali kaka botindi before bisere la ke kuna na Rwanda kelo ba ayena carnet d'adresse bosa la Kagame. Sikoyo yango moni tellement ebiki ba congolais ba ko réfléchir akase kazara ba congolais ki sasa mesala ko sakana bango. Ba ministre financier on va Nicolas Kazadi ko yewana. Donc, comment expliquer à quel point les Congolais ya lo ya lelo ya lelo soko meki petit nanga nengo zawana kanga da bisako zonga reba kotika na mwana ko benga na ye rebe fatika na mwana a manquer respect na ba Congolais o ba yamba e bien ba Congolais ya entière mobimba siko lokola bato wana baloba nengo na donc au fait pona inosbi akomi siko alia baluba e bandeko nanga 60% ba inconscient. Donc pour na bango le quoi Kagame azande ko na bango ye pas salié na bango amoni ke zande normal azande ko na bango siko yango to tune ndeko na mama nini na tata nini Banyamulenge Nicolas Kazadi alobi ke bata bolobi bolembi ye tata ngo ya mande tata mande flo kwa Hitler alobi ke bolinga bato ba système sur ba pile pardon donc bolinga te kabina ni Félix aza camarade na ye donc na minute oyo Hitler achika kaka donc ba juste falinga mande faute so ke nango na sita ba ju ba bomba okanga ba o rappeler bango souvenir à mabe donc Nicolas Kazadi a tiono do rappeler bango souvenir à mabe donc on comprend sikoyo na minute ya komi allié na bango ya M23 oui nazo lobi mamboka akomi allié na bango ya M23 pour ce que olobi ke okendo beta pas Kagame ça eloko te allez-y siko beta prosongration à congolais à la sous congolais mais c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Donc, ton lobby n'a yo que au toucher ligne rouge. Ou bien, tu demandes pardon publiquement ici aux Congolais que Nazaki mal compris, Mamoussou Boité. Mais ce qu'on se persister, on comprend que écouter au plus cher. Nakisa sate. Pour Nakisa sa ba bobo ne la bango wa na mboka ero partout wa. Mutunyo soto o lelisi batu. Il n'ose plus perdre tout le monde à croire na yo. Intelligence na yo, musique na yo. Mais ce que tu viens de te cracher sur mais ce qui rapporte ma ping et zolo ba ke Kagame mutaboma batu. Batunyo sous bazolo babatu kagama babatu toi ozo produire ko bete la mutandingo wana yo l'équipe américaine makasi do ba américain ba kosi ke bandeko yo na goma bazo kufa ba américain ba kosi ke na masisi na fils bazo kufa do ce qui Gims aboya ki lokola mabe ba fali ba boy tout do yonde fondi bangolo bana biso boy mon frère Katsa déjà kende bien avant kendaka déjà bien avant kuna soko zo meka ba congolais tatwa na kanda makambo yo ba uto kunda plus de 200 personnes na fosse commune abo Batouane makanda yo ko la batu makapa papa ma musique so sili o mono ko kasu musique te ke no fa na ndaku tika na rebo talaka mwana et puis ça sou mwana muketa ça sou benge sou mwana muketa ça ayibi wa botsa ka mwasi mutazo botsa mwasi ça sou mwana mukena ha jina botsa kende ya ibinde niki bachaka zemi bo fo mwana bi
parce que baza mwana muke non ye mutasa tiena semi mwana zali non il a sali mabe majeur na poto so leki déjà c'est bon aza déjà parent te aza congolais ino subiso de baza congolais te mabe il est congolais mais en placer ba mo au place to zozoka kono bana biso te ke ba congolais ba rwandais bana problème te oh c'est que yo bongo maka comme c'est biso ke bato bazo boma wana baza bandeko na bino te est-ce que ndeko même bato sala kwa bani Rwanda est-ce que Kinyarwanda ezali parmi les 450 ethnies au Congo yo somona ya banyamulenge isate mais banyarwanda baza bandeko na biso bauta na Rwanda bakota na mboka na biso ndenge biso tokena na mboka ebele mais non merci les mbate bechura mboma likambo to lobaki likambo susu ezali likambo ya ba église tango linga ko loba to ba ino likambo ya to banda na likambo ni na likambo ya lambe pour le bel yango déjà mamba prophète on te bel yango mingi mais linga ko tala image pour mona mona des prophètes alobaki mona ngo prophète auti black sena mpona bano bana isha sakuna bongo batekisa zo landa bango bana wana kolanda bango te ngasi kona pekisa yega za prophète bana na kolanda bango te olintolanda itolanda batu tu bazolo baka ino subi aza congolais te non aza congolais ba baby sika tolanda mwana wana landa mwana oya prophète to komi na makaba prophète no subi déjà sali bere so asengi pardon te akuta na mbano nyoso ba vienne ba kutela nango zolela na poto na Afrique bazolela na Congo na Tunizambe zanini nzamba zomemanga na monde ba comédien nazomona 3 comédiens bazokufaliwa briske na stadine dans un mois bakukufa ya kolandana et puis après wana nazo komona nazo sambela nazo mona muntu moko bazopesa nga kombo na ye lambio na Tunizambe lambio lobi le 4 le leza le 5 et tango na bandi ko sambela na Tunizambe lambio wapi nazo mona bazokomelanga aza musicien mais musicien na binaka nazo mona moko aza côté ya papa wemba nazo mona ina ba kofi nazo mona na ba wera nazo mona na ba musicien belé mais nazo mona c'est comme si aza na kata vision c'est comme si abandi ko binisa bato nazo mona zo binisa c'est comme si aza ki maître moko apesa ba danser ba biloko marque wana na moni zamba zo memanga na 6e mois lilo tozali na moi tozali oyo mais zamba meminga na 6e mois nazomona à partir il y a le 1er il y a 6e mois jusqu'au 15 il y a 6e mois nazomona na date wana le Seigneur me dit il faut ndeko na lambio assemble mingi parce que nazomona liwa moko ezo ina kozwa numéro ne wapi soki oza nango kopesa ngai soit soki alandi message bandeko bakoyoka message oyo balobela ye alukanga na sambela pona ye parce que nazomona na mois de na 6e mois nazomona liwa et liwa ni kozaliwa moko ya briske et akokufa et kozaliwa moko ya briske oyo komeme na kati liwa donc nenga zani faut tirer attention sinon pas eloko ni kosalama nazo répéter na moni lambio musicien nazo mona c'est comme ça zo pesa bato ba danse na musika te donc soki ke ba famille na ye baza prêt soki ke bino papa ozali journaliste okoki komemanga peut-être bisika batie quel que soit lolenge ya azali na moment oyo soki nga na komi na sambeli pona ya kosekwa yuzo na makamwana azolo boy pano bazana ndoki mari misam osuseka pona isize mwana wazana ndoki prophète alobi makambo bya ndoki mama Marie Misama zela pardon bomona ke baba vantire Marie Misama kufa ki prophète mo lobaki na kenelo samu mama ko lobaki na okena na hotel misai akufa akenda libela batu yoso zo ko ba ka so asa kufi oyo banga kuna akba ko sa eloko te omoni na nsio ba congolais pour makambo église oyo makambo mutu nzuta mutu et puis artiste munene ndinga na oyebi no aza lokuta bakanga ye oyebi makambo lobi na zotanga acte des apôtres na yeko tanga na yeko na belake ba congolais bana ndo acte des apôtres bamboko ezotanga wana ezaka ba Syrie Turquie Grèce ado bamboko moko eza na simao do eza na ngo oloba ndoko lobebele comment na simaka no tuno bango eza la kindegeri lokuta muyibi bakanga ya za bandi Moi, nous un prophète. Et puis, nous avons un bakanga, et bakene devant l'ambulant. C'est malheureux quand déjà la février. Maman, Kolanda, bango teza le kuta. Arosa ne le côté, avoir le bon nom, akomisa sur argument musu, nzamba le vina, pas le kuta. Baïbi sa mission na mokolo kabila okufa. Mais na lobi prophète lokola Eli, ayetie pa Akab, roi. Ayebi sa bio moni yo, nzamba tindinga na yebisa yo ka nengo za likolo mbeto no ko kitate.
akita pete selon parole ya Eli aboni boyeko et puis ba prophète bangona ayego esa roi bi mondo zawana pona boye o nka ndengo zawana o mwendengo ozana mbetu wana ukiteza sute akufela wana ndeko moi atunye na zabi ayebi ke ba comédie ba okufa mais après quelque temps mais après ça aventuré abimboka na biso to bongela ndenge nini obi kende wana moi mais na biso baza ba aventuré to mona na bible so na mando ko énumérer ba prophète ba sala biloko ko kamwisa batu pasa parce qu'il y a na février pour et bandaki na février maman ça le kuta quand même na février mona qui quand même que na juin mais malgré qu'il a fini mai mais il y a mon à partir d'abord à mona qui est d'abord comment vision bible le bin biso boy et ça prophétie ça vision ceux qui déjà nzamba la qui c'est l'eau et ça déjà condamné et ça déjà révélé vision ça déjà condamné parce que ceux qui nzamba la qui ceux que mutete la kokufa alinga la kisayo bonde la ponaye alobita kokufa abia zina numéro de téléphone pona bonde la mais mutala qui c'est ça numéro de téléphone bon bonde la numéro de téléphone oh tu sais vraiment le kutate donc nzamba silaki ba pila ko yebiseka la kiseka ye mutango omo le kuta donc nzamba ba pile silaki po yebiseka mutu aza le kute pourquoi mais na lobi boye nzambe soka lobi na mutu likambo et to mona ngwe pa Ezekias nzamba la aise kendo kuta na roi a se me conduire tala boye na boye kendo yebiseka a okufa oui prophète na audace nyonso benda bika tie pa Ezekias onne na yeboye na yesa yobo konzitala nzamba li tozo kufa Ezekias roi bi nzamba akosaka te bobondela ki pona atune bako abondela ki te directement ko imabona mama bona se abando bondela kanga roi komena musika teresa bi zonga yebisa mutu na bakisi 15 ans biksimba nzamba za bongo soki alobi likambo bongo a révéler c'est que ça pour sambela pona mutu wana parce que nul ne peut arriver sans que Dieu soit l'auteur. Bible mute lobby. Le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Bino boko sale loko nina sa moyoyo, sangana za l'auteur na. Mais les matins ndeni amona kitasi. Mais ozo katala bi ndenge na kozwa numéro na ye. Pa abikisa Jésus-Christ abikisa soda moko boye mwana za kobela na musika numéro te. Aiseka mwana nga zobela za baza na ndako kende abiki. Esa zaki na bezo tuna numéro na ye na tuna soka zobela ni. Makamini wana. Tala likubana ngolo kutango tala nzambe nzambe pese ki bien te po amona ki yango mais c'est comme nzambe te asa meli bimela mela na ye o bato bamela biloko mabe kasi prophétie ko ki ça et pour obéir sa vision lukuta et puis soki ezali kamba solo gigo la kendaki et pas pasteur Mukuna akufi ndengeni en aucun jour les ténèbres aura de l'avantage sur la lumière mais ke bango nyoso loko moka yo monta sali parti politique banda Congo et banda bref na mona église mena asali parti politique à partir à lelo ba esclave na ngata ba bandi ba esclave boboya ka o zo benga bandi ba esclave mais on bazana poto ba esclave sikomoni ba esclave yo zo mona mutu asali parti politique ka siko mbala moko azo kwesa na église mo ke bokomi ba deb oui amen amen na verset ni amen na verset ni écriture ni zo ba ke pasteur face à la maman pasteur na vrai ça un pasteur kutute mosali na nzambe un vrai mosali na nzambe même roi kubanga ye parce que muta wendaka nani roi eza l'homme de Dieu to mona yo kutoza na mandat ya nzambe ya bata mukile ko sila mezo na mandat nzambe yo mona ka ndenge ba roi ba président banga ka devoir ça na nzambe te mais yo mo mosali nzambe komi sunini bande ko na lobaki likambawa bande ko na pantin bande ko na pantin bande ko na pantin na yebisaki bino ke pasteur aza na pantin bato anyo suba yelio baba vanda kiboso wana ce sont des criminels ce sont des bandits bazo tungisa yo pamba ndeko ba meko bato wana bazo tungisa yo pamba omoni bato so bazo tonda wana na sepeli mikolo a changer mater mikolo bena omoni ndoko mona wana makamana ba okima bango balingaka bongo te wesa bango ba vérité à face baza wana bo mabala pamba omoni na sepeli ndoko moko alobi sepeli oyo na moni benake omoni photo lo babwe po ayoka alobi ke au misalwa mo kuna soki boza ba marié ayebisu bino boya na bozonga na bolingita bengani bino église ko sila po bango ba yiko luka basi ba yiko luka mibali tela ba papa wana dimanche nyoso mona sa kati suka tie noir na libandi ya munene ndengo na tie noir yiko vanda liboso po ba mona asa na église azo filmer azabela ka bateo batapate ba kobomisa ba conseil et puis loko moko sali lelo na ningi ba mama ba benga kangai bolo bananga keza soki eza lokuta boye bisanga eza lokuta frère moko ya sécurité
azawana azaki pe combattant ameli bakangi azomela 8-6 soki 8-9 soki 16 na église na 4 églises frère soki eza lokuta bosambelaka pasteur soki pene oza mutu na nzambe ya solo je sais que ce problème là oyebi mama pasteur mutu aboyi babengane na église aboyi bavandisa ye mama pasteur na église ya nzambe mama pasteur akomotia veto donc église ya bato comment frère oyo aza na sécurité bakangi azomela 8-6 azomela soki 16 na 4 églises en Zambie. Ah, bon, il y a des chicotes pour des comportements pareils. Mais là, maman pasteur a boy ba bengana frère wana. Frère la sécurité ba yebi. Ce que rabina tanga comme longtemps ba yebi na ba déjà boy. Mais pour la nini maman pasteur na 4 églises en Zambie. D'abord l'église c'est quoi? Bible lobi na biso car la portion de l'Éternel c'est son peuple. Peuple ya nzambe aza peuple azaka mise à part mais soko moni bakangi muto aza na sécurité aza nani aza lokola sentinelle l'église mais akomo mela déjà masanga na 4 églises o mozikité oyo mozikité sio moziki mama oyo moziki ya pantin comment mama pasteur baloba bino ke soki mutameli masanga eza obetisi bandimi nyonso libaku et c'est tokosi lisusu et comme libiso ndenge nini frère yo za muta sécurité na 4 églises est-ce que bateau baza affermi bateau baza enseigner la vraie parole masanga ko kotate masanga mais vous sakana makamba nzambe mais mino mona nzambe le kwa camarade na bino mais maman pasteur nazolo banao parce que yo mto tambo église ona koleka papa wana parce que yo ne mto zala ko la pièce maîtresse église ozo salaire makambo yo na bible ezala ki déjà et pas élu les sacrificateurs kaka boy buzo bezo sala man église bazo bomba habite eza normal jusqu'à tel point baganga ki ikabod ma force bani lelote soki boza ya nza soki yoza ya nza makambo ngo ya nzambe nzamba zaka juste na la lege lokuna acte des apôtres lelo tangu Anania na Safira basala ki ba bêtise na bangona ba bomba ki makambo danane alobi ne France mo alobi te Gamalien ayako sa ba disciple po bakanga ba apôtre ta alobi te botika bato soki baza ya nzambe nzamba ko justifier bango soki baza ya nzambe te nzambe mwenga kusana bango makambo tozolo bato bazo na église wana na yebisa ki bino ke bato so baza ba esclave bozo yoka bango te comment se fait-il mutu ya sécurité na église ya Pantin akomela eneken 8-6 bakangi nango mama passer balobi na eza kutika makoloba te selon la Bible mutu na za converti te non masanga masanga en soi eza lisumu te mais omeleli yango wapi et puis lisumu ya komelande Bible boyinde ivron te bamelaki okite bato bamelaki bato bamelaka mais ye yezo amela te parce que ye na kati ne vino on a 20 causes à la tête ozo comprendre mais sikoyo na 4 églises tutune bat komela eza vers moko eza nango problème te Bible pekisa te bon estomac Bible mais nazolo bano makambo eza na oui baloba bien un peu de vin un peu de vin je va comme ça un peu de moulanga whisky na moulanga chivas on les a su un peu toi les combien en gros ozo comprendre même ça pain ça lever mon va sala ka makambo va sala mais makambo nazolo banga nazolo ba oyo Bible lobby même sainte au monde basala wana nazolo ba boye Bible e boyi 20 Bible boyi kisular eza lokola boyi Bible e boyi moi sina mobali te mais boyi nde kindumba c'est comme ça sur comment kende bongo eza mabe ozo comprendre donc comme la vers moko ça peut aller mais siko esika ni ozo melango mama banana tanga bure bande bandeliti suka ne nazali lobo lobi nazaki na acte des apôtres na lali nango butobi et c'est nga sona bien siko yebisa ngai parti ni balobake Yesu Kristo ayena batabo na masanga bomela la 4 église o eza ya nzambe même yo moko pozo na masanga ka komela boy usomuno ndeza likamususu parce que eza inconcevable ce qui siko ba frère wana babandi wana bazo banga te yo kana babandi wana babangi te ba komela masanga ti l'église eza siko église en etani ce qui bato bazo sambele pa na bino bazo banga na komela masanga ti l'église frère ya protocole frère ya sécurité azo mena masanga wana obo moni bongo bobo monite tant nous avons nomba tato nyoso ba na bali boso ba ko filmer bango wana l'église à Pantin ba yela makambu tala suka nango bobeti libaku pour ni maman pasteur
makambo nzambe ezaka likama mama pasteur ezaka fonction te maman pasteur eza fonction te et puis maman pasteur femme du ministère azalaka te donc yo ndenge oza wana te ngai moko nde naza boye namela eloko te bandeko atuni ngai na fina bato bayebi nga bien bandaki sasa ti lelo namela na masanga te na vila nga nayebi na nga ta ni vin ni diamba ni elo même pipi na lobaka na nga te te sa te ke namela te pona nga mona moni na mona nga et pas na nga eza nango normal te et puis nzambe pe asala nga bien eza nango na mona ngo eloko te maman pasteur maman nani na beko maman pasteur oui mais vous avez maman pasteur un jour na bien il faut maman pasteur pour makambo nzambe na mona linga ngo mingi donc bazomela masanga na kati ya soki ba frère ya Paris oh ba ko tonda wana bache ba tentira noir na mutu ba ko baonde ba frère ba so ba moninga na nzela frère osolo bana pasteur bo ndenge nini frère siko te ba yebisa nga frère ko yebisa nga ko le mais siko tangu na kati église nani frère la sécurité azomela masanga na église siko eza symbole ni est-ce que même une église catholique ça peut se passer comme ça que frère moko ameli masanga na église catholique sangwa loba ma sœur habite botika mais complicité ni ma sœur azana ngona frère wana mais avant mais maman esika oyo mutazana omoni ozosika bango na mayele na yebi ozochola bango esika oyo Saint Esprit ezali esika nzamba azali jamais okoko qui es-tu pour juger Mosai na Nzambe yakinda kuna za Mosai na Nzambe nana siko ye mutu wana oyo ngana asa Mosai na Nzambe taza ventile boko ya sécurité l'église siko sécurité sécurité même ça pourquoi obengani ce kazani na kati église au bout de travail au melate mais comment l'église on met la masanga yo zo confirmer que na panté on met la masanga l'église ngamba on ba yo zo confirmer ba sali yo so mona na paria ba sali o ba komisara et na tongo l'église mais na butu biso ki na ba fête na ba soirée wana communique mususu soki boye zela soki boye na salo ezalaki na butu bar soki bo sanctifier yango ekendaka nango bien siko ye akoya frère oyo aza sécurité na église akoko mela masanga na église te au moins l'église na bango mais bon tala le barabango sous batondi wana ka soki déjà muta komela masanga mais tenga na loba o nga na yebi na lobi soki siko frère azomela na masanga aza kutu frère lisusu te la kisi bino limite na ye et puis église on eza pena nzamba zate parce que bato baza fermé lisumu balobaka nini lisumu bible lobi tozana ba fruit ya Saint-Esprit zela te boka bango te fruit ya Saint-Esprit ezali soki muta sa koti Saint-Esprit za lokola liyanzi na kata nzota butu ezaka lokola chombokila tie ko koma liyanzi donc lingolo ba parole ne bandoko taye mutu muke atazala ki sula akomela kutu na ndako na ye mais soki ko mela na kata église c'est que église on ezala ngona inquiétude te do ezala ngo moziki so pour ngeza te mais boyo kaka lembatele pour chura zokanga makazi donc maman wana moziki frère bon mela masanga kitoko na kati église wana pante bon mela kitoko puis maman pasteur interposaka kaka na ba décision oyo boso même bible maman j'ai pardon bible lobi même la nature fait enseigner bino makamanza meni na kanango makasi to parce que bible lobi même la nature enseigner bino et enseigner bino boko mela na frère sécurité to mela masanga na bar ba loba no maman pasteur aboyi ba pesa yo sanction ba peso sanction frère na église a pante bandeko boza na pante likamane déranger bino mais pour nani pasteur a télémita tant que parce que c'est lui le visionnaire soi-disant il fallait téléma yo yebi bat na église a kalande baza ko benga na ba église primitive ezaki ndengeni bon tout comme limbatele chura mboma oui limbatele chura mboma balandi bazolanda biso za mambo tali mboka to le ba sujet belé on nous avons maintenant bazo benga so bon moi moi 2 ou 3 to kena biso ba c'est que ça babi yo ozo encourager ba mela masanga l'église puis ça na musique c'est église te non ngana ko encourager te na tuni se muta masumu photo boaka te wana za sumu ta masumu na kata église ba bazaka soko ye wana so comme converti maman surtout fungi téléphone parce que déjà tanda zela pour les amis. Si quelqu'un il est pardon il y a phrase à ce que Zaboy. Si quelqu'un il est en Christ, il est devenu une nouvelle créature et créatrice par créature. Toutes les anciennes choses sont passées. Il est devenu nouvelle. Bon masanga do mela tundegeni. Parce que dans la carte église, azo mela déjà masanga.
Bible lobby, vous ne verrez en aucun jour les ténèbres aura l'avantage sur la lumière. Vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Mais ceux qui font la sécurité, ils ont la massacre. Maman pasteur, le boti kaye, bo benga na yete. C'est que ba yebe le roniza na kati wana. Ba yega pona kolangu sabatu, ba yega pona kobebi sabatu na kati église wana. Ce sont l'église où la ngobi. Oui ngana lo bango bongo selon la Bible. Et ça ngate Bible mtezo lo bongo. Yo ngana tune do tuyo dine ka ba benga na. Do ifai ka ba benga na. Kutu ba ko benga na yete. Ko benga ni mutu akesu do bato. Maman, na kati église, frère akoko se permettre que et puis aza muta sécurité amela masanga l'église c'est sacrilège. Église est déjà l'homme. Il y a déjà bango ba se considérer que baba tuna nzambe, bango déjà nzamba sa zu bango, biso za ba paye, o ko itaba lobaki ba katanga suki, ba longola biloko matoi. Siko nanga mazana biloko matoi nanga bona suki nanga na yo muto omela sécurité na neken. Na do faire comment na bango que je suis plus pire que bango. Siko ngana mela kate mais yo frère la sécurité, au sommet en église. Siko nana za plus satanique, za plus impire. C'est toi. Donc c'est l'église c'est impire. Bouchi ça kabisote. Merci les mbatabe turambo en tout cas pour na lelo. Ouais, Luka sikana mukileza te tozo atande comment quoi. Tozo ata 3 ndeko. 3 ndeko pour turambo ma. Alinga bonjour maman. Je vais sur 2 minutes. OK. Merci maman. Na nisaki na posa ko benga tele yo na nyaka na landa bino me kasi ko mwana na ngazo loba tonton wana loba kama kango ya solo Tonton wana ye amona ni aza cool soki aza na likambo alobi et puis il s'en fout aza wa pembeni na ngai ya wana la benga pesa mbote bele merci papa Chuma makambo lobi pona mboka kande na ebisi omoni makambo asalaki na ndako ya badosta makambo so bozotala ngo ka boy ebokoma bande bona biso na bazofutela na lupango na yo soko lobi ka mabe na butu baye bakoteli makambo asalaki pa badosta na bakiselo ngolo baki yango wana yo badoza la bon donc bakoterrorize mboka mobile okoma so baza na lupango mwa yo loba eza te na butu baye bakoteli bino ekozalaka ndenge wana baki progrès wana wana ozalaka bongo merci maman lelo na oloba bongo bazo komo ezaki masanga maman pasteur amela masanga eza normal bonjour na verset nini Zera, son ezokima. Oh. Oui, papa Zera, ozoloba mais mon son ebandaka buta. Engi parler to moi pas pas. Allez, faut parler. Allons ndeko tozo ka. Bande l'appel na yo pour na mon son ekimi. Bande l'appel s'il vous plaît. Maman likambo etungisi église à part. Bande ko bako kwesa kondima. Masanga nzoka nde ya maman pasteur pateka masanga na ye. Ateka. Eboya oboya baba benga na muto omela masanga somba ki yango abseke l'église. Donc on est à musique tika lika bando sala banta banakati do bakoma koteka na bango ba soso bando teka na biloko nyoso na kati ndenge moko na jonga. Allô ndeko bonsoir. Oui maman Zizanga ngana contribuer kaka pona ino subi wana. Ouais. Oui. Aux Arabes, makambo tolo bate aza congolais aza congolais pour ngana rolo ba mona na za rwandais na opesa ba pima na ngai tant to yoka ba fali ba wera ba jibe n'importe tous les ba musiciens au bakene o e bana ba o ba kufa kila Yesu tant ba kusataka bango pour kusataka bango artiste congolais. Oui, à Congolais. Il faut apporter artiste de la Est de la RDC. Artiste congolais de la Ouest de la RDC. Pourquoi ça la gagne? Parce que moi, j'aime la manipulation. On a créé ce groupe Batakou Mawana. C'est la manipulation. Parce que l'artiste est artiste congolais, artiste congolais, jamais de regarder artiste congolais, il y a ouest, il y a l'ouest, il y a bouille. Ils ont pourquoi? Parce que parce que tout le monde a regardé, parce que tout le monde a papa Chouambouma, ça va tout nous, aux quelle nationalité? Olobani congolais. Congolais car d'origine, c'est tout. Est-ce que Olobaki dans un congolais, ça Moussou Moulouba? Non, pour l'année. Pourquoi il est artiste de la Est? Mais mon gars, on est tout congolais. Donc, les Rwandais, justifier dans ma campagne. On a contribué à moi. Merci Ndeko, tout le monde à RDC. Bonjour, Nayounde, RDC. Bonsoir. Ozobenga biso. Prophète Jacques Moutet abonné.
Bonsoir Nayonde. Bonsoir. Bonsoir maman Gisèle. Toyambi bonsoir Nayo. Oui, merci maman. Naoki mettre toujours en moment, naoki bozolo ba pona basala nzambe. Maman, na Congo soki kaka mukolo kaka peuple a kozwa décision likola basala nzambe. Eza mukolo mboka o ekobonga. Na bamfumu bakene na bitumba bateke. Na biso ba pasteur to kene bitumba bateke fo banani bakende. Fo ba pasteur bakende. Mobondo ko bazakuna si réellement que tozana nzambe tonga to gangela bango nom de Jésus. Mobondo kwei. C'est-à-dire que les lots aucun pasteur otiko ki la bateke parce que le peuple baso bukunda. C'est vrai. C'est que personne va ça qui nzambe neto ngato ki na plota bateke to ki no kocha boyoka ni entre deux peuples wana. Mais pasteur moko ko kendete parce que yebi ke mobondo ko pete bo wana okufa. Mais toza na kati ya capitale, tozo salisa ba séminaire, tozo salisa ba campagne. Place ya bien au sala ba campagne zawa. Eza na Mbakana, eza na Kenge. Place au sala ba campagne, ya côté évangile à Jésus. Si réellement que toza melanza mwaza puissant. C'est que il faut to kende kuna, kis na bango ko zo biso te mais OK pasteur otiko okindi. Biso toza na Kinshasa. Pour comprendre que les maîtres toujours à l'odeza ba fanti. Les locaux d'église, ils ont transformé ma parti politique, l'église, ils ont transformé ma ONG, l'église, ils ont transformé ma association. Merci, maman. Tout en direct, toujours dans la bino. Merci, Nayo Penandeko. Na Kasi, ya RDC. Merci, Churambo, avec Balandio, Lelo. Si il y a un mot, tu as pour. Non mais ngai eloko moko na sepeli ba congolais bazolandanga lelo baza ebele na kati ya chaîne oyo baolandanga rediffusion partout na Goma. Donc souci na biso ezalaki première chose que c'est la biso j'aime que nous en émission j'aime kaka pour partager vidéo. Tolingaki te ba politicien oyo banyokola bino bakosa kosa bino nde bakosa no bima na balabala bango bazotambola na jeep blindé te. Vrai politicien tambola soka ye marche yaka na jeep blindé te makolo tia kozonga ndako to mona ngo partout na monde entier le karabongo kaka na Congo nde mutu yaka na jeep parce que ba yake bato ba jeune na osala bato bakufa ba innocent donc ba innocent de faut bakufa déjà soni pour na ba congolais un vrai leader a kotambola na jeep blindé te fa toujours na jeep normal kasi bino bola kisi soke mboka za bien bo motambola tozolo ba mboka za mabe bino bolo baki na biso tambola na Félix bien siko ebe bi ko motambola jeep blindé bon se ba congolais non to se paye na ngote toza pe na besoin élection te mboka za balkanisé mboka za déjà occupé mboka toza déjà na kati occupation to ko ken élection te nulle part na monde même France avait ça l'élection il fallait De Gaulle a longola mboka na occupation après ba ko ça l'élection. Deuxièmement tozo linga Félix Tshisekedi a éclaircir ba congolais a éclaircir 450 tribus etini IDPS bazana pouvoir bazo finga batu pona nini bagili bashole bayoka son au nom de quoi force wana brigade spéciale ya IDPS ezo beta ba M23 M23 wana ezo beta na Kisasa pourquoi oza déjà la police, oza déjà na pouvoir, oza na armée. Si ko pona nini milice ndengwana ebeta su batu yo ko encourager yango. Eza normalité yango to sengi na ba tribu nyoso. Bosa lokola bana est basala auto défense na bino. Eza lisumute tout monde ka bana ron bana go basala ba mai zaranini. Bana ka ya mboka ba sepete na comportement mususu basimpe minduki basimba nzete. Bato baza face na bino baza na nzete baza na ba machette. Bino simba bon les laté. Troisième église kama ils n'ont subi à décevoir biso. Tozo bengane do nenga zawana ayeba akangara biloko. Atika rebo akenda déjà akende kuna. Yali ko se victimiser trop. Ba congolais ba boya ko lo makambo ya solo bano bazo songa loko l'étranger te. Ba misenyo so biso basala succès ba uta mboka. Toza na bango bien ti lelo. Lukuta loba likambo lingi. Et puis to comprendre lobby na yo eza ba ta selte lengo koma ki foda comme nde ba ko bimisa yo po ya ko koma ezo déranger ngo mo sala bango plaisir. Mais okuta na biso kaka. L'église, pasteur Apantin, message yango ya maître Churamboma. On a lobaki te. Frère Oyo, bakangaki azomela masanga na église. Aza sécurité église. Batuno subaye biye. Bo bimisa ebo tie libanda akende ko pema ou bien on les mesures mususu. Maman pasteur akoko interposer na décision wana te parce que c'est biblique. Na église ba mela masanga te, diamba te, eza mozikité c'est pas un club des amis. Ça c'est là où on prie Dieu. On invoque le tout-puissant le Seigneur. Parce qu'on met la masanga boité tel état église. Oso mona ceux qui te lobby to zoloba. Lukela ngo déjà solution pour ton ndima.
Merci mingi na wo tikali fra bande go suba la biso de partout. Oui, avant tout suki salimba tele churambo matoto so bande ko na biso moko na Suisse ndeko Paul asali livre lelo bimi lelo zone tampon. Ah, ndeko Paul. Ah ouais. Asali livre zone tampon. Bunga che Félix we pona ina photo na. Ka service zone tampon pour Félix. Ndinga che photo Félix we pona. To ebité en tout cas to retourner. Aponika photo pona ni. Nazo weekend ndeko comment nani? Ah, ndeko Paul Kisuka. Oui. Wana ozanga mokongo te muto bandu bata mayele. Wa Kongo feza la mokongo mta bango kamba ko sa makambo. Bungo tribal comme Lucas Souza mboka ba. Asali livre. Kasi ba oyo tozolo ba na pouvoir bazo bo mabiso. Na ba nzete na ba baseball. Asali livre zone tampon to ba mboka musuto luka ba congolais pe ya mayele. Ndeko za mayele mingi. Non, livre funa also la fermissage nango hein. Ebima lelo, ah, ndeko Paul ndeko Paul Kisuka mbala mais ozana mais ebimi lelo hein. Nazo ke no lukango na tanga ngo mende photo kwa ni aponika photo. Donc photo tuna so photo tout ta mambako. Teninga che photo di sekedi oyo nazo mona aponi photo mo bien te. Ça photo ils lo batu hein. Les maté be churo mo photo le binini. Photo lo barat. Eza livre ende quoi. En tout cas to ba photo tang. Biso to tang. Oui. Maman disait obina tuna likamoko na pesi na tolongola photo esalinga bien aponi bena vraie photo. Maman Gisèle nazo peso question pour un champion. Oui. Congolais nyonso oyo aza partout azolandanga na mokili oyo. Nazo chambongo maman na kocha 100 € awo babengo ba ya kozwa. On a apprécié les gens. Va répondre à la question. Question, on va répondre. 100 €. Les bateaux va dire bon on a une émission. Pour pas mon que tu zonges les classes. Tiens. Maman Gisèle. Ngapi na kati na répondre tout. Tiens, yo so na kati kozwa. Ça bande ko na devoir moko makasi. Ce qui va pesinga ngo na pesi bango. Omoni ndeto lo baka 100 € prison. Bazolanda, ba ko bazolanda, bazomona. Bazolanda. Olobi 100 € bato bazoyoka. Ngasi bazui ba benginga na pesi. Numéro no mo ezana ba benga ka yo. Kuma mambo ezana confiance. Na yebi ke bazwa te. Benga chura mboma yi. Numéro ni wa ferme. Boluka numéro ba chap numéro. Numéro chura mboma yango na ozo défiler. Nde yango numéro chura mboma makamu nyoso bwana ngo après émission. Otuna mama ya bino diamano ate musali na bino na yebiti. Bobenga ka numéro chura mboma yemoko. Ayebi makamyo surtout ezawa. Donc nangana tuna bandeko nanga ba congolais moto benga prison. Prison c'est abréviation. Oui. Elingolo banini. Ah donc ba pesa réponse si réponse ba commentaire. Après ba bengi. Ponga mona opesa bango déjà ba pesa ngaka prison. Na ke prison, na ke frère, na ke tala bandeko na prison elingolo banini. Pour ça abréviation. Merci. Donc réponse na oto yana tout. Pour 40 ans les lois yeba neti na prison, tu as évité prison elingolo banini. Merci mi. Merci na balandino surtout ya Diamano TV to kutana bino na mbala esima. Olingo no ba mo ba so ezate ndeko to kutani. À très bientôt dans minute et sengi biso photo. Solution ezwami. Et pas ya Patrick Maloa Vengi. Pompe funèbre. Global Service. Du jamais vu à Paris. PFGS. Pompe funèbre Global Service Val-de-Violne. Pour l'enterrement de vos proches, parents, amis et autres connaissances. À Paris, en France, la grande maison spécialisée, Pompe funèbre Global Service, s'occupe de tout. De la morgue, cortège, jusqu'à l'enterrement au cimetière partout en France, adressez-vous chez les pros. Au numéro 25 rue Léon, Paris 18e arrondissement, métro Château Rouge. Renseignements et informations. Demandez Patrick Maloa Vengi au 01 44 92 82 85 ou au 06 52 56 67 16 ou encore au 07 83 99 58 93 0033 à partir de l'étranger. Location des salles pour réception de la famille éprouvée. Pour la circonstance, divers autres services. Le rapatriement des corps à Kinshasa, en RDC et partout dans le monde. C'est l'affaire des pompes funèbres Global Service. S'occupe de tout.
inhumation, exhumation, pose de pierres tombales et crémation. Renseignez-vous rapidement à Paris et aussi à Kinshasa. Faites confiance toujours aux pompes funèbres Global Service. Merci Patrick Maloa-Vengui, le grand bosseur, le grand baobab. Toujours, ce sont des œuvres. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga.